Donc merci à trop donc Banakun, Banapoto, Bana monde entier. Donc oh là là, anana donc Nganzambe. Ozobela. Voilà, t'es grippe. Qui te dérangé? Na beli bana le 28, la télé m'a coûté tel biku zikale lo, on peut t'aimer si ka wada. Télé mimba mona na ba talon bala moko. Bonne année, agent Fafa longa te. Voilà. Bambo on Nzambe. Parole internationale. Si ata moni retrouvaille ya biso nyonso to ase ke poison za lelo. Oh. Bon parata mbangu. Oh. Batala te. Le bâti yo qui Afrique ici dans yo bala. Oh. Car lelo nde to be équipe nationale to ko tande réunion ya likita ya nde poto yeba. Voilà. La belle sœur na biso prince babi en tout cas les ketu mobali makasi. Mais olobi nini ba wana ba bokilo na biso mais fois sonné nde suki po biso to linga bato propre fois sonné no suki. To so mele nini na keta zola shampoing. Pas bon ça suki. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Donc merci à trop donc Banakun, Banapoto, Bana monde entier. Donc oh là là, anana donc Nganzambe. Ozobela. Voilà, t'es grippe. Qui te dérangé? Na beli bana le 28, la télé m'a coûté tel biku zikale lo, on peut t'aimer si ka wada. Télé mimba mona na ba talon bala moko. Bonne année, agent Fafa longa te. Voilà. Bambo on Nzambe. Ici. Donc AG Fafa longa donc bato basali biso bien. La choya, bilona na so pesa lechu. Valérie Lito, obaki ozala lechu na aéroport. Donc bilona na so pesa lechu ya la wafuta. Voilà les questions au foot donc tous à peine si ça va dol pe donc vazalia donc balobi donc les questions donc ba mambebele si ça va dol bonjour. Bonjour René. Oui. Très bien. Porte-parole internationale. Si ata moni retrouvaille ya biso nyonso to ase ke poison za lelo. Oh. Bon parata mbangu. Oh. Batala te. Oh, batala te pona. Aïe. Mais les questions siko yo so koko lobate. Yo qui Afrique ici dans yo bala. Oh. Car lelo nde to be équipe nationale to ko tande réunion ya likita ya nde poto yeba. Voilà. La belle sœur na biso prince babi en tout cas les ketu mobali makasi. Mais olobi nini pona mama loso. Wana ma bokilo na biso mais fois sonné nde suki po biso to linga bato propre fois sonné no suki. To so mele nini na keta zola shampoing. Pas bon ça suki. Merci beaucoup donc votre humble serviteur René Abiri, le Mandela de la presse, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ de Balobi avec impact idéologie. Donc je reçois pour vous Janvier Mangokel toujours donc Balobi wana bomoni équipe nationale kindoki kati na kibonzambe kati na nkolo donc veut dire que ba préparation ya makambo etali mariage libala ya prince babi ndenge bazo ko bala et pas les ketude to bala moi si ya vierge donc mingi ko lobezate Janvier Mangokel mon cher. Anana Joël Salambi la carte à Paris Talara équipe nationale tout ça il y a des gars tout ça penage espèce ça penage toujours na c'est la préparation zara mais belé tout préparer mariage à l'eketsu des zara na principal bien tout préparer ko préparer tout une vexé na ngako tout pour une vexé na vendredi mais tout fait au samedi mais les 5 déjà j'ai déjà gagné vexé moi cadeau moi ni ndenge zala kaka ba o balinga biso loka ba Joël Salambi ba Isaac Parquet ba Yani Dembo Ozo mona boza ebele bele na ba vena biso choisi ma tante le vénérable
Aïe balobi dans ce bois qui va succéder à aïe c'est que au solo là. Donc mais janvier Mangokele, donc parlons de ton anniversaire qui est déjà là le 5 janvier. Est-ce que Karine Mokonzi la baronne t'a déjà fait quelque chose sur ça? Ouais, so mon alobé lango botine émission so alobé na caméra o c'est que maman o abotaka mwana yebi ndenge basala. Omoni ototanga ba kombo msusu mais na ndenga système ka ba ocha mwa pour même mutu ezo sela nga déjà makamunyo so Karine Mokonzi la baron na pese ko tu ba mbote place ça 3 fois la baron. Talaka Karine Mokonzi la baron. Talaka muta so melinga déjà 5 champagne. Esinga janvier bana ba kamasa no ba melinga biti ba mela ba whisky na 5 bouteilles à whisky pour na ba ça sans oublier pese nga susu na mo argent de poche na janvier. Surtout si na ndaku. Après nga na bima na ngate maintenant obimate yo bika na kata ki star po yo posa star na bika ndingo ke na ba masano ka ba biri voilà ba masano ebele belozana bango yo bika na ndinga systématique ndingo ozana bango bo ke ensemble moi $200 na poche faut ça na poche mais ngape na talika bongo te na ndinga systématique na batu o balinga Karine Mokonzi pe balinga nga osomona yango pona naza na respect na bango pona bossa na pe bango te ba obe ba participer et ça lokwa ba vina biso choisi matata le vénérable bien na kotika o te zwa et pas kolami bossa ensuite ya uli moshine code mondial apesi bossa Mame Esther Malonda akipenga pe su kitoko osomona na ba master na Paris ebele Maman Marie na bossa te ba Maman Marie ma Chantal Mampuya Maman Marie yo yebi talaka place oza venanga dada venanga dada matondo place oza pe ba yebi kan bino bo soutenir biso bo yebi ka ke talaka bo tienga maboko masananga bir pa tienga maboko merci na moi mukiano pe senga bien nyama korpe yebi ka bateleka ka anniversaire à janvier toko tika la bongo to moni Isaac Parquet ba Destino sans oublier petite sœur propre place azali grâce à Chileng senga grâce à Chileng senga janvier na rotika boete na zuyo pe na charge na poche na yo il faut za la ngai. Merci bien janvier Mangokele. Parlons de ce qui est l'actualité ici na kati ya République démocratique du Congo. Janvier Mangokele Boni Basangwa we rançon le roi de la forêt nga pena na iba nga ba kombo tangel nga tazana nani yipsanga non anani azanani pozo tuna nga basa mutabanda ba succès yo na nukuta nso botamite te nga fo bando tangel nga bato ba iba na kini o nga na yebi osomona ba succès wana toko yoka nga na yoka déjà ba velo ambokala akana ba succès kala ponga biso tukale ozo atan yoka ba velo ambote meto yoka ke ba vemo ba leka na musique ba papa kuna benge vie talaka on a ça papa Luambo ba velo tumba Fenanyo ba ve Joski Kambukuta nesuto kita na sene na mikono zo yoka même suto za pour ba génération wenge na yoka papa chéri mutando soutenir wenge ma présent wenge mobimba papa chéri JB Mpiana yé mutando dirige wenge taka wenge à l'époque malgré kabwana le pe comme ba wenge belé même sous auto yebi muto dirige wenge présent na bango nyonso tout ezaka papa chéri a dirige banani na banani a dirige ntana funa ba ndo tanga ba kombo ba tuza tuko banda le na aussi ces missions pas mpona ba kombo ba ze belé suto ba nisima na liboso boye ba ka wenge ensemble président na bango papa chéri azali président ba Ferregola ozomona président ba c'est que Ferregola azalaki collègue ya ba tebele ouais boye bité que Ferregola rana wenge et yo bien côté que Ferregola beta na wenge ensemble 4x4 tout terrain Ferregola Jésus de nuance ba beta na ba Kaluji na ba Fande wenge ensemble to bazalaka wenge ya papa chéri président pour leader azalaka moko rami balete. Merci beaucoup Janvier Mangokele to solo la marambo yango le logar central donc est meilleure position na kati ya RTGA mais pas maté to moni pe émission ba ndeko msupe ba lekar lokola ba fifi siwa ba sala pe émission na bango pe très bien ba Tony Coco ainsi de suite. Bon wana pene lo ramena bien pena question pena na noze na makasi omoni ba tutu ba rosa na bazala gi pe sur même plateau kasi ona lo bananda ku moko boko za bana belé ndezala ka bana belé na kati ndako papa ko bota ndeko rosa 10 15 ndezala ka be mutu ça qui est dans chic mais ils en bana mwana oyo o pena ke papa soka vani na ndako pena ke oui mwana o na fute pena minerve pena ke na moni pena ba résultat et na ngo pena ke c'est normal positif c'est normal ndé tout allait na RTG ya munene ba tutu otanginga ba kombo mais okolo bano anglais okolo bana yo ki espagnol okoki koloba no ezana ka balangi nyonso tout mais il faut convaincre na ba résultat na loka Karine Mokonzi talaka Mokonzi ba direct ba lobi ke nana ya atikala ko yamba leader moko makasi na kati émission na ye ko yo nazo yebisa yo bo faire siko omoni lo bo siko talaka moto va faire gola te na gare centrale na émission na RTGA ba misa makasi ba leke bele wana ya makasi neti ba robino mundu ba misa makasi te bo robino mundu yo comparer na moto le roi Fabregas
azano nani omutotenge wana za pasteur bien pour na yebike Fabrice Mongo bimina o babengoni na matete pasteur wana soko tali mikoloka pambola banani c'est un pasteur na yebite soki azanani a musicien pour te bike za pasteur mais na ba musicien o ngana zo tanga na yebari bino mundibu baleka osomona amisa munene na mboka oyo azobinisa lelo soka azopusa bato chana no boy c'est Robino Mundibu ayamba bango ayamba misa minene loka babindombe yo ebisanga ke yo yebi babindombe te aka chanter na mboka o babindombe osomona ayamba ba musicien nyonso oyo ye babindombe nde na minute za sans impact depuis longa maison mère atanze mbutelo te te wana yo mutolobi te na ndenga mabete te bon wana yo mutolobi menga na bige ya grand chanteur a grand chanteur na mboka oyo osoma poso bolobi ke o ayamba misa munene te sikoyo net na RTG wana sikoyo na RTG siko tala kaka ba konzi bango mo balobi parmi les missions nyonso tout oyo esalama na kati ya RTG ya musique ya ninde ya ramsusu na ya jeunesse bonde total la musique bani c'est gare centrale ya Karine Mukonzi po ani babike soki avant dimanche na mutu tout azara lecté na Congo batala ki émission tala émission le kana o baba mamile la bato bando vanda photo tala karibu mais mamile la bike na minute au place etika le pas Karine Mukonzi ozomona mais ba misusu pe to yebite ba ozala no pe na RTG ya bien sûr ato sali no 15 à 10 ans fouini eboti nini osali nini osali pe lo côté même sous place na pe ba roza mutu sous batie po nini ozo ezo sala elo côté ozana émission mais émission elo ba maraté en plus ba tie bango na plateau ensemble wana vina msomtayembe bango na ni Tony Koko imtembe bango viana tonton ndexo Tony Koko embe bango na biso ke ndeza apunda bofandi penda ke bato ba appel ponga la ki wana ba appel pende zo uta libanda tala bato bazo benga ba Australie bato bazo benga na ba Canada mais kombo bazo tanga ka mingi zaki ya Karine Mukonzi po la que bango nyonso tout ba vanda ki wana muta l'équipe bango na succès à l'équipe bango na endurance muta l'équipe bango na makambo nyonso c'est Karine Mukonzi mais janvier mangokele donc bokoki kotika mani ke kimiate prince babi aza mwana mobali te makamona ifo to tika ikime pon to mutalingi mwasi na ye alingi mobali na ye to sani esa makamba principal pas principal be mo kalingi ne lekechu alebi kete lekechu boye bizala na ngope na bapote pe mwasi akolinga mobali pa kolinga mwasi mais principal be nde to yebeli ye ndenga zaleli ye mo kalingi ne lekechu parce que tala biso équipe nationale bobo to zala ngo lekechu za mam mais principal be za mwana mobali quand même wana yo mtolobi yo mtolobi za mwana mobali ye mo ifo tu na yeti ye mo ayebi oye zakati na man nike vraiment ko bota mwana mobali akoma pede bon omoni ba kombo zo tangela nga ba manike tala no manike ndenga zana ifazo na premier soin na photo zo na charge na suki na ye tala no manike tala ka face à manike zaloka mutakala ya grâce mbizi osoma malgré tozo ya bala mwana ye mais tozo finga te tozo lobaka par rapport nde tozo mona mutakala ya grâce mise au talent longa manike yango nambara de chande to bika les quelque chose obeta moi tourne Afrique du Sud ayi bana zo soin ya manike bien to bika ba kiss monsieur avec puna no bilamba mike bon yango monsieur bika fa ke bien une semaine 10 semaines Afrique si poto ya bongo voilà. Merci bien Janvier Mangokele, nous sommes presque à la fin de ce bel et grande émission Vérité sans frontières. Veut dire que tout remercier, tout soutenir Bisso tout au long de cette année. Le Kolabaya Willy Mouchini, le véritable code mondial. Le Kolaba Paola Schengen et Kilo à Londres. Boss de boss Gauthier Bele, éloge mouya à la carte illimitée de tous les patrons. Tout le Kolaba Royal Kinalele à Chantal Mariano et à famille Tepakin. Donc Belle le Kolaba Gisèle Zinda. Junior Kabananga motema chimene Dior bato tellement ebele logo là-bas namoni na Londres mon vieux bovike bazaya dio maman Rosette la fleur d'Hambourg maman sociale maman moko bosoka bengi seke wester donc baza tellement belé do ba ya Myriam donc azolanda biso Myriam Mokonzi ya Myriam Mokonzi ya Gisèle Zinda donc ya Annie Dembelas donc l'équipe bango tout yango parce qu'on a un embarras de choix pour ya Myriam Mokonzi epsinga janvier cadeau na ona mso na ropesa ona omona te po yo linga mingi bazara atinde linga na mso ba complet bazara ya Myriam Mokonzi atindi na ndako pone na te mo baza déjà bazara ya Myriam Mokonzi epsinga janvier okolemba bazara esi na banzo lemba bazara ya Myriam Mokonzi atinde nga complet ona kolata lobby azara ya Myriam Mokonzi ndena na ba vertige en plus ndena za su ba vertige za po nini talaka le playboy garçon play à Londres o aleki Londres mubimba na spe na bogar na maramunio surtout ndena zolo baboy Junior Mopassa mot de passe talaka ye Junior Mopassa
mot de passe. Place au coma qui prend avec lobby de coma qui. Anana. Ouais, Junior mon passe à mot de passe et puis que janvier. Na suis charge na on a maramuni on sonné dans un embarras de choix. Talra Junior mon passe et puis janvier. Na suis charge na maramuni surtout. Pa bilambo atikele nga déjà sous nanda ko na biso ke ndeza valise wana na na bandiko la tangote. Na banda la tango sima ya mi pas ton sous bajara. Na bo sente ya ni dembo pe so et puis janvier za cadeau nezoya. Ozomona talaka bazebe levé nanga jojo za sala na Jubek masa na ngai Joël Salambi abisinga te janvier tikabu masa na ngai susu masa na ngai tasiana na peso mbote bote malgré bossa na nga sito kami nani Roli Masamba na bossa binote sans oublier na bossa na te petite sœur propre Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na bossa Tina Mabaya Joe Mabaya Isaac Parker talaka binonyo sous destino acoustique na bike na ko bossa na binote sans oublier mutazo sela nga anniversaire talaka mami Karine Mokonzi banda bandozwane mais premier fils c'est l'anniversaire zanga on a remercié pour na 5 champagne pour na ba whisky na 200 p50 na j'avais argent de poche na ba masana ba birne bo ba contribution mais ndé na ça on a évité goût na évité ka maman goût o robotanga na évité ça c'est l'anniversaire bana na 5 parce que ta maman adoptanga Karine Mokonzi merci beaucoup venanga dizela na bo sente venanga Daddy Bigis wa yebisanga ke venanga Daddy Bigis yebisanga na janvier na zo yebisa yo voilà nga na ça garçon tous les plays au balega na yolo mutaleki ngaza te bozela kala mingi tazoya Daddy Bigis sepsinga janvier na na karaba paton karaba star ve Daddy Bigis place oza na peso ba mboti na musika Joël Salambi merci beaucoup Janvier oyebi ke soki tobimi kitoko makasi na vidéo oya mokola lelo eza grâce à mon membre ouais faut naïba ko eza grâce à mon membre Shadrach Disquared qui est là derrière la caméra Shadrach Disquared talara yo Disquared c'est normal talara wana masa na biso yemo déjà na télé moité na ba Disquared Shadrach ko sa biso Disquared de cameraman eteti cameraman a propre talara ba mobimba ba Disquared nanga moko na lati bazara mais nazobanga nzela ko lekela mais équipe nationale mobimba lekechu Afilora Gel Show Sintawadel Nyamako na yo moko place aux alim mais tozo ebisaka pasteur yo Keba, yo pasteur. Souka l'église. Souka l'église. Koya ko kota makam na biso te tozo yebisa keba. So ba yibi ngula moi. So ba yibi to te teli biso. Souka la ngula moi. Biso to teli biso te mais biso to pesa ka un musicien o to yebi un chanteur au Congo papa na biso héritier. Wata Gucci. Mutasimba rabiso ba bonne année na yo ozomona merci pas tozo déjà trophée to l'accès ba tout qui ba yemba ki na bango année mais biso tozo trophée na biso BM héritier Wata Gucci souka men merci kana cadeau o tindelenga pa mami pour anniversaire na ya benga mingi star abi star cadeau na yango wana na fipanya ozomona star ozomona ya Giselle Nzinga ya Nidembo ya Miriam Mokonzi mutu asala rabiso poto sala tito telemi bossé ya Miriam ya Giselle Nzinga merci beaucoup nous sommes presque à la fin de ces belles et grandes émissions Vérité sans frontières un très grand merci à Shadrach Disquared pour de très belles grandes images au Azubiso na Mokola lelo merci à Montréal Jordan Kambala le Kambaskan donc merci aussi donc à Paola Schengen qui lui à Londres mention Nzambazwa temps et belé Yakokelae donc elle a été une devoir pour Dieu donc Paola Schengen depuis Londres Kilo à Londres donc merci à toutes les mamans au balingaka mikolo sinoza okoki kolobano anglais okoki kolobano français okoki kolobano nyonso mais batala période est-ce que talamaka RTG ba wololio oyebe le côté musala ya fufu na kata RTG etekateka oza elokote ekosala mpe eloko te donc Luka Moussa Moussousou donc merci à Gotebe les boss des boss donc merci à Royal Kinalele merci à Kishinga Pemba le roi de Kanfoufou donc merci na ba fan to balingaka le Mandela le Macron de la presse depuis Angola je sais que na Abidjan boza belé bolingaka René Abiri na Abidjan veut dire que bakalate na robeta pe moi tourne à Abidjan donc en Afrique du Sud na Bossanité donc boza pe tellement belé ba vieux Jimmy Bella ou Richard Amelin donc boza tellement ébélé avec un pacte idéologie. Je pense qu'on se retrouve tout justement après cet élément. Donc merci Janvier Mangokele. Merci à Élysée Ifaka Nakata Paris Babina Bossaniote. Il y a Myriam, il y a Gisèle Zinda. Merci beaucoup pour tous vos soutiens. Merci à Nidembo Dembelas. Donc merci
Gaïtan Lipamoto, Nakata Belgique, Suzanne Ngalozo, Gaïtan Lipamoto, garçon. Merci, bye. Mon entier, Botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température.